Bande Combo Tenabino Nzamba Pambola Bino. Toza ko revoir témoignage ya ndeko oya salaki mais bato baki na droit kotia commentaire te et puis maloba monsieur banayo kana bien te. Bande ko nangai bandoki babundisi sera ya Christ mais balembani ye. Bande ko bino to landa ngai. Bomoni Jida oya salaki. Akanisa kite Jésus nde mutakufa avant. Mais ye mutakufi avant. Ndeko nangai korekilaka te. Même si les médecins ont prédit ta mort, que tu as 2 mois, korekilaka te. Jida a échoué qui? Azaki sûr que le kola na sali Jésus boye, ye mutakufa avant. Nzokande ye Yuda mutakufi avant. Bandoki obani ya koboma yo bande kunanga ye. Ye ba kobondela. Bango mbakanisa ke yo mutakufa avant. Nzoka bango nde mutu bakokende. Et bakokende ye mbokote bakokende mulongo. Alondeko, soko zu Biblia na yo. Okotala trahison ya Jida et pas ya Jésus-Christ. Jean 13, 31. Matthieu 26, 21. Jean 21, 20. Jean 13, 21. Marc 14, 18. Jida saki buzoba. Alors, il a trahir ye. Ye a kufa vanga. Mais ye a ke avant. Ndeko nanga foi ba kosamela foi ba kolobaka. Ba oyo bazoluka liwana nga. Nga na sali bino le côté. Mais so bazo continuer ko luka ngo, bino nde mutokenda avant nga. Mokili esalamaki na liloba. Mokili esalamaki na liloba. Bango bakaisa yeke ser mutokenda avant bango ba mwa liwana ye. Mais sali le contraire bamsu mutu bakofi. Alo bandeko malo bandeko moi salobaki ezoyo kana peza bien te ngana yoki on bien te. Mais na kotia yango boyu yoka yango na expliquer bino histoire parce que ndeko histoire alobi yango peza bien te. Alobi makamu mingi ya passé na ye ndinga mona wa pasi mabete ya ndinga be tipa yeko sukisa. Mais délivrance oya zui na ministère alobi yango à 2 à 3 minutes, pas plus de 3 minutes. Mais tu peux expliquer bien parce que des témoignages de délivrance aujourd'hui et koki ko changer bato belé. Boko yoka bandeko ye moko abimisalo na monoko na ye bongo ngana bana ko yebisa bino malembe. To ko landa ye na bokebi nyonso. To ko féliciter ye na endurance na ye na foi na ye. Mais souka ngwa désespéré ki. Parce que Bible yebisi biso boye. Soko za na foi Ozoko bela, faut le commencer à l'ensemble. Mais ce n'est pas n'importe quel moussa l'ensemble. Parce que ça l'ensemble est rare. Alors, tu as dit yango, na opesa bino ba verset, mais to yoka ina no, na komo na Yesu. Verset na tika ata na sekel mokote. Peut-être vraiment moi maloba, je suis dans un koloba, et ça ko moi ko articuler ba mo, mais ezali ko salama mbulu. Mais problème ezate. Voyage qui ça na voyage pour babino na suka. Mais tant na mobala kufi na ye awa, mama ayaki na bonne année. Na kema musika, mama ayaki na bonne année, bandeko na komaki désespéré pour na kumela bakisi tout ça et na komaki vraiment koyebisa nzambe na lembi. Mama yebisi ngai mama tika komitungisa eza na pasteur moko babeke benga ye akobondela mpona yo atambulaka mpe bakendaka abondelaka mpona bato mpona kozwa kimia nalembaki vraiment nalembaki. Alors nabi mama pesanga numéro adresse ya pasteur wana naye kozwa adresse ya pasteur to numéro ya téléphone naye kobenga pasteur wana parce que bandeko so bomoninga nakomaki na presque 38 kilos. Donc la bonne année, donc ezaki vraiment maman na ngana kende. Maman na ngana kende, mama tali
abinono na kotika mwana bote benga pasteur ndeko benga pasteur dina banza Jacques na France et dans la benga ka le 17 décembre na bengi la meko talisa ye situation za ko passer et tana za yake nao alobi tanga mona photo na ngai ya sola za pasteur mais pasteur alelaka na yebi alelaka alobi mama moto ko koma eta oyo niveau oyo komeli et donc comme urgence et nazwaki mo makasi ya koyoka ye alors et kosala ke ntango ndenge na banda bapriere en pasteur mama 3 mois kaka le 17 pe lokola le 17 ndenge nazwaki contact na pasteur mama ekokufa donc mama oyo azalaki moninga na ngai mpona azalaka na camarade te moninga na malamu camarade oyo nazikonfiaka ye wana ye tosololaka mama ekokufa juste après 3 mois bandeko botala niveau ya baépreuve na passé mais pasteur ayaki mbango mpona kosala ngai délivrance mais avant kosala délivrance bosufali kopase na confession nga nazali moto oyo natambolaka na kobanga nzambe nayebi ndeni matambe na ngai esika nazali kotia yango nayebi komikitisa liboso na nzambe me namona eki ezalaki na eloko moko bandeki kozanga mpo na ngai nabi naza kopratike tout presque le 10 fruits de l'esprit mais naza komona ke oui na eloko moko eza kozanga parce que nga nalela kokota lola na niveau moko bokoki koyeba te nabi nakoki kozanga komona nkembo na nzambe te fo namona fo namona gloire ya nzambe alo bamebatelaka mpo te nayeba te nabunga te bandeko mais eloko moko ebandaki kozanga nanga nabi ezali nini ntango nakota na pasteur dina banza Jacques dina banza na aye koyebisanga mama il faut passer la confession et puis avant ya kozwa délivrance bandeko napasaki nayebaki te bamoma nyonso bapasteur nyonso babondela mpo nanga baexplikaki nga teke moto fo kopase mpe na délivrance parce que toza na baconfession parce que toza na makambo mingi tosala mpe ta mosusu oyebi te ata mwana to na famille to nini donc napasaki na confession ntina naye kosala délivrance e bandeko na ngai na moma oyo naye kolobaki eloko ezozanga eloba na nzambe ya solo ntangaki kati nakolaki kati na ndako na mosala na nzambe me naza komona toujours ke naza toujours na manque bandeko nakomi kozwa liloba na nzambe na ndenge mosusu parce que nakomi affermi nakomi kolanda baenseignement pa pasteur dina banza yango moto esalingaki lelo oyo na reprendre nazwi makasi lisusu nakomi donc kobanga kutu oyo nayebi yango lisusu te na komi naza plus ata nazangi baninga nazangi motu donc à part Saint-Esprit donc liloba bandeko tokanga na liloba na nzambe ntango oza kokanga bon bandeko et c'est vrai que bozoyoka yango avec beaucoup de peine même nga moso na tezoyoka mpona yoka mpenza eza mwa difficile yango natia yango mpenza pembeni mais na banzi boyoka mwa quelque chose oyo elobami nalingi na éclaircir bino kama moke makambo mama azoloba mama oyo sœur en Christ mwana nzambe mama Catherine avai na Suisse mama oyo asouffrir na ndenge ya moke te mama oyo asouffrir na ndenge ya kosakana te banda Kinshasa bandoki bakombattre ye banda Kinshasa me nzambe asali akoti suka Angola Afrique du Sud Moscou tout ça na ba santé mabe ayokweya na Suisse bayeko remarquer kaza na rein défaillance il faut basala ye bazongisa ba makila de bazongisa bato wana maman asali 16 ans ya souffrance 16 ans ya souffrance pasi na pasi
Mais na pasi wana mama azaki na yango alembanaki ko aider famille na ite. Na kati ba pasi pe a faire venir ba mususu awa na kati ya poto. Mama azalaki toujours na foi. Mama bana osama na église moko soki na Zurich pa ya pasteur José. Ba bengisa ba pasteur ba kombo po ba bondela po na mama oyo. Ba pasteur oyo bino bobengaka ba pasteur ba kombo ba izalaki ba ya na Zurich mbalebele ba tia mama o na kati bazo bondela po na ye. Mama za na foi mais eloko moko te. Na tunaki mama tokomi na mois décembre. Mama oyo abenginga. Tango abenginga, mais maloba nezi oyo kana pita bien te. Na mama likamo eza nini? Abi papa naza awa nazo souffrir. Mais mama nanga alobi nanga boye. Luka numéro ya pasteur Jacques Dinabanza soko zuiye okobika. Parce que mama botama na 1965. Azana 3 bana na États-Unis. Azana ba kokomi baleto misato. Akomi na 38 kilos. 38 kilos ngate mutu alobi yango me ye mutu alobi yango boyoka ye bien ndenge azoloba wana. Mama akomi na 38 kilos. Mama a désespéré. Mama na ye a désespéré. Mais mama na azana na moi confiance. Alobi na ye mama. So monika pasteur Jacques Dinabanza okobika. Mama na ye a rassuré ye. Bandeko, babandiko luka numéro nanga, bazu yango te, parce que ba période na pesa so ba numéro te. Fait de compte, mama aye ko so numéro nanga. A koti na YouTube, a moni période wana batu ndenge bazo sala nanga ba émission ebele ya ko critiquer ngai. Parce que diable a ebaki ke batu bakoya pa nanga po babika. Alors yes face à la barrière. Mama oyo bozolanda. Mama kati komo na ye. Ayebisi mama na ye. Abi me mama na moni ba video bazo sala la pasteur Jacques Dinabanza bazo lobela ye mabe. Mama na ye azongisi le maloba. Abi mama na yebisa ki yo aza musala nzambe. Jésus Christ bandima ki était. Soko moni pasteur bazo bundisa ye, c'est kaza musala nzambe solo. Mama kende omona ye okobika. Alors maman a qui obligé à benganga. Tango a benginga, maloba na zo yoka ngote. Na tuni ye nanda bozana nani? Oto zana mama. Bozana mama Problème les années abi papa na sali 16 ans ya ba dialyse. Pasi na pasi. Mais na ba pasi wana na balaki mundele. Mais malheureusement mundele aye akufi. Nazali na église kuna, na église ba kritika ngai, ceux qui tombent Jésus ou akufa te, ceux qui akufa so la brasu bilo wana wana. Ba bengi si ba pasteur à Kinshasa parce que mobali yaki na ba moyen, mobali yaki directeur. Ba bengi sa ba pasteur na marque na kini. Na tuni mama tangi na ba pasteur oyo ba sambela ipona yo. Ay papa ezaki ba pasteur ba kombo. Bayaki ba bondela ponanga. Tango atangi linga ba kombo na bango. Na yebise mama. Bango nyonso tangi linga. Ata moko za musala nzambe te. Nyonso yo tangi linga ke ba pasteur oyo kombo moko te aza musala nzambe. Bible lobby. Ce sont des serviteurs inutiles de fontaines sans eau. Baza ba star ya parole. Baza ba star. Pasteur azaka star te. Soko moni pasteur ba kumisaka ndenge osakana te. Yeba ka aza musala nzambe te. Pasteur ba bundisaka ye. Pasteur ba bundisaka ye. Zwane to Marcelo. Ba mukuna, ba walesa, ba ifonke, ba denilesi. Oyo wana nyonso zo kanga na tangi ata moko azali musala nzambe te. Na bise mama songa zo bana ko chaka tembete.
parce que bango soko yebisi bango ke ngam to la lobi yango bakondima nyonso wana na tangi mama musala nzambe azana ite obika ndenge nini mais ozana chance oyo kutana soko na musala nzambe et que maman na yo alobi na yo a confirmé yo ke il faut sikoyo yo bika mama bana otambola na foi alobeli pe mingi na témoignage na likambo ya foi. La foi sans les œuvres est nulle. Yes, les bas œuvres belé, ba semer na néa osaka na te, mais bazo semer et pas ya bateau basala ba basala na nzambe te. Ndeko nanga. Yo to landanga. Ko kasate que la foi seule sauve. Ozana foi na, ozana ko ndima. Mais bitumba tango leki makasi. Luka musala nzambe. Parce que yo kokate, ozana foi na yo, mais okoka bitumba wana te. Maman zaki na foi, plus de 16 ans, plus de 20 ans ya foi. Mais boyoki yenga lobi, a commis na décembre, a désespéré, a monique sikoyo na kei. Maman tango atinde linga photo na ye. Ye moka lobi ke, il fallait na lela. Bandeko, tango na tali photo na ye, banda na ya na poto. Na moni mutu, na poto a beli, a commis ne te. Tango na zaka na kisasa. Na tila komona te mutu a beli, a commis na niveau wana. C'est-à-dire que misu na nzoto yate. Na zoma na mikuwa. Azalaki na foi. Mais ko bikate. Tozota na makomi. Ah là là là, on a yébité. Na bosani. Non, Marc 10, 46-52. L'aveugle Bartimée de Jéricho. Aveugle Bartimée na Jéricho. Azalaki na foi ya kosakana te, mais azo bikate. Mais tango Jésus Christ yaki. Abandi ko fofile pour mona Jésus na foi na ye. Jésus Christ a dit, ta foi t'a sauvé et il recouvra la vie. Abana ko monate, ba mo amoni. Mais Jésus a lobi na ye, ta foi t'a sauvé. Parce que ça dit ça na kondima. Mais kondima no sana yango, il faut mosala nzambe à intervenir. Toké na Luc 10, 17, 19. Histoire dit le prêt. Bazalaki na foi. Mais moi babika ezate. Il fallait mosala nzambe aya po babika. Mais tant babika ki ne fona so bakimi na bango kaka samaritain un étranger mutu ayego yebisa yeke non ngai na biki afukami. Luc 17, 11. Jésus Christ alobi na ye, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Bandoulana. Token à Matthieu 9, 20 à 22. La femme qui avait une perte du sang depuis 12 ans. Marc 9, 21 à 22. Cette femme-là a perdu beaucoup d'argent. Pas ba docteur, ba nani, tout ça, ko pesa mbongo, tout ça. Kobika ezate, mais azana kondima. Et Nasuka nango yoka Jésus a ipsié. Dans verset 22. Abi prends courage, c'est-à-dire Marc 9, 22. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Alors ndeko, ngai tango nazo ko prêcher na tchaka toujours le verset biblique comme référence. Na tchaka toujours le verset biblique comme référence. Donc ndeko na yo tozola ndangai. Tozola makama nzambe. Kotika la katiki na ndako ngana za foi, ozombe la grave ngana za foi, ti oya okufa. Luka musala na nzambe. Na yoki mawa mama otoko sali témoignage na suka wana, asali on amuke na kamwa désordre comme si a préparé quitter. Parce que la maman est morte après la délivrance. Pas pendant après la délivrance. Ce n'est pas que non, après ils ont après. Bandeko,
mama abandaki komela bakisi moko ya ebele. Me bandeko na ngai bino tolanda ngai. Soki sorcier azobundisa yo to ba sorcier bazobundisa yo. Yo lobi ke muto azobundisa ngeza Jacques to Clémentine. Ndeko na nga. C'est tout un réseau de sorciers qui est derrière toi, derrière tes problèmes, derrière tes souffrances. Soki Jésus-Christ alingaki te basali ya Nzambe na yeba bala. Ayeba ki mosala Nzambe soka bali pa yake obada kosala ba alliance. Soki bandoki baza kuna osala mosala malamu susu te. Lelo basala Nzambe nyonso bakoma na basi. Na osala tuna te ya mikolo ya. Libala eze loko basakana kana ngote. Libala ko bomayo. C'est rare bongisa yo. Ce n'est pas pour rien. Jésus-Christ basali na ye basité. Parce que tango sala alliance wana bandoki oya famille mwasi na yo bakoti na famille mbali na yo ya famille mbali bakoti kuna bakumi ebele yango na tango bani ko attaquer yo mutu moko mutu attaquer yo te c'est tout un réseau de sorciers ndenge mama oyo yo attaquer na réseau mobimba alo bandeko na bina mama kota sikoyo mateya mama yo kota mateya. Mais na yebisi eza cas urgent. Ndenge yo komi eza cas urgent. Donc na décembre on a maman zo bunda na liwa. Na yebisi mama nenga mama soko kei etika no so quelques jours so 4 so 5 so komi pa na yo o so wananga. Mama lo bien te papa nga pe fana ko tamateya. Nazana ngone awa. Ndeko na ngai tango so sala témoignage ko yo ka sonité. Po tango ba nyokoli yo bango ba yo ki sonité, ba yo ki lo pe mawate. Naïbisa bino toujours que ndoki motema malamu azate. Quel que soit ba bien fait yo saliye à ko reconnaître yo te. Tango zo sala témoignage na yo ya délivrance, lo ba nyonso po ba ninga ba comprendre bango pe ba la sauver. Bande ko ngai. Mama oya moni pasi. Pasi o ba bengi pasi. Fait de compte mama na yakei. Na zuita ya ko sona mama na ye. Maman n'a pas la prière dans cette église awa. Nazana ngo awa mena ochango te. Na solo na mama bien, na solo li minga bon mama, to solo na yo esili. To so bunda. Nga mina mama bon ko obela ka boba maladi kiri na ba attention. Au kota gêne de confession de péché de 0h à 12h. Ba maladi ozana ngo okoko sala tina ba 18h te ko kufa. Le reste ngam tro sala yango. Elle qui me connaît maman. Est-ce que ce qui Nzambe alakisi yo bato bazo saloma be. Oko sala vengeance. Ote. Ngabi oza sûr ko sala vengeance te. Habitete te na sala vengeance te. Pues c'est grave hein. Na bani ko bondela pona mama. Nzambe alakisi bato bazo sala mabe. Tant maman lali amoni groupe ya bato ba sala mabe bango nyonso te mais amoni groupe ya bato ba sala mabe mama kamwe Catherine mama sœur Kato sœur kamwe ke bato ba sala mabe ngo wana tango atali abi mbala moko amoninga parmi bato ba sala mabe nazo yebisa ye mama Catherine ko bangate bango nyonso nga ko boma bango. Ça c'est maman Catherine tawa yebisanga. Nazo yebisa ke mama omoni bango nyonso baza nga ko boma bango. So na lobi kaka au nom de Jésus au moins de bakuma. Mama akoti mawa. Nebisi omoni mama na nga ko yebisa yo te. Au moins de ça salo mabe. Oui bango nyonso pesa bakuma na bango. Ah do pesa bakuma. Baso. Bandeko to komi kaka mukolo mosusu boye ba j'étais pas là. Siko yo ko benga mama ba solo na mwana e badi ko ma ndenge ya malamu te ndenge malamu te jeudi un certain jeudi mama benginga mama Rose Caterina ay papa mama zo luka yo obondela pona ye azo luka na bondela pona ye ngabi non c'est trop tard ça habiti azo luka yo nazaki libanda mboka mama bengai na kwa ya besuste parce que biso basali na Nzambe tozana droit ko bondela pona mutu nyonso te
Et ça na moto na ko bondela po na ye, mais ça na ye na ko bondela po na ye te. C'est pour cela na yebisaka ba disciple nanga. Boluka ko yeba liloba. C'est pas pour rien, Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. J'ai dit au coquille, un certain, le 16 ou bien le 17, donc jeudi, après dimanche, lundi. Quand on a bengi na bonne rapport na bonne après 4 jours, dimanche, toi qui dimanche bien lundi, c'est Catherine a benga. Oh, maman, à quel hôpital? Ngabi, c'est fini. À tout le monde, c'est fini, c'est-à-dire quoi? Ngabi, non, c'est fini. Et moi, on a benga sous. Oh, papa, est comme grave. Babi nangai, n'a pas ça au revoir à l'hôpital. N'a pas aucun. Yote mutoboyi. Yebisa bango pasteur mutaboyi. Kokenete. On ne comprendre rien. Mais kokente. 2 heures du temps après babengi babi, maman n'est plus. Tu as aussi sa délivrance. Maman aye na ministère na biso ayebi kolobate. Maman Catherine azolo nanga papa benga nga comme ça au fur et à mesure zo benga ngozo bondela ponanga po maloba e fongo pa munoko za ko tengama na AVC. Ndeko nanga mtozo la nanga même si ba docteur balobi na yo que non 1 mois. Il faut persévérer, il faut que tu gardes ta foi et luka musala nzamba solo. Bandeko après maman koufi après 2 mois et demi. Après 3 mois, on a examiné le résultat. Il y a après 3 mois. Et après 3 mois, voilà, yeyo. Ça, c'est après la mort de maman. Après 3 mois, vous avez le résultat. Maman zongi, azopoussa. Azongi. Mutu oya désespéraki. Bomoni ye yo azongi. Miracle ya Nzambe. Miracle ya Nzambe. Maman est venue à Genève, n'estevaye les lacs. Ndeko. Nabandi bomoni miracle ya Nzambe, bomoni bokasi ya Nzambe. Allo bandeko nangai. Shalom peuple de Dieu, Na shalom kocha peuple de Dieu, bienvenue dans cet espace société. kamwele kwa muke. Dans la télévision Chemin de l'Éternel. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? La maman est là. Allo bandeko. N'achetez surtout pas Na un bandi appartement pour le louer. bomoni miracle ya Son Nzambe. reportage de Capital le montre. Tolakisi, Une fois les charges payées, il reste ndenge seulement nini? 145 € Pourquoi à la fin du mois. maman akufi? Voilà. Nakenda kuna kotala mama. Mama Rosa Catherine. Na mboka oya fandaka. Alors, jour na koti na ndako na ye. Esprit moko batika ye kuna ekimi. Tango esprit wana ekimi.
Maman Rose a remarqué dans nzoto ça ne va pas. Aye bisinga. Aye papa na remarqué lo comme ya dans nzoto na ngai. E bimi. E kimi. Na binzamba zo lokumu. Na lobi nzambe azwa lokumu. Voilà. Kokena kenda na mboka ya mama Katerina Esengo ya lobiko. Voilà, na ebite so monanga awa. Voilà. Peut-être c'est possible. Voilà. 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 Nake na mboka azotambusa nga mboka wana ya kitoko. Voilà, bandeko na ngai. Bandeko ndoki akanisaki ke ye mutu akomona liwa na yo. Nzoka nzambe oyo sambelaka nzambe ya vengeance. Nzambe ya vengeance. Bango nde mutu bakokende avant yo. Ndeko yeba kosambela yebaka koloba. Oyo nyonso abundisaka nga. Oyo nyonso akanisaka ke nga na okende avant ye. Ye mutu akokende avant nga. Bandeko nanga. La vengeance est une affaire entre Dieu et l'homme. Hébreux 10:30. La vengeance est une affaire entre Dieu et l'homme. Hébreux 10:30. Romains 12:19. Apocalypse 6:10. Deutéronome 32:36. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, si j'étais du monde, le monde aimerait ce qui est en lui. Mais parce que je ne suis pas du monde et que tu m'as choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde me déteste. Jean 15:19. Bande konangai, bomoni miracle ya Nzambe. Bomoni miracle ya Nzambe. Bandoki bakanisa ki bango ba okende maroza okende avant. Bino obotika na nzoto maroza. Bokolanda video oyo. Bobima sino te bokende. Bobima sino te bokende parce que maroza yebi bino ngape na yebi bino. Voilà. Merci bandeko na ngai. Nzambe apambola bino. C'était le révérend Jacques Dinabanza. Makambo Nzambe semeno yo nakoloba likamba politique te.